Baba toi ibiozaka toujours kama lipasa na yo Daniel Safi. Na botama lipasa te mama na sina bisa bino. Na botama lipasa te mama na nga botinga libuba na zomi na moko. Ya liboso ya mwasi ya ni lukengu ya mibale ngai Mike Mukebai. Na lipasa te. Soko motolu moko ezalaka awa ikanga maka na moto botanga na kati yango. Balongoli ngai na sepeli balongoli ngai na lamuka ya Faulu na Mozito. Balongoli ngai na lamuka ya bakongomani te. Lamuka comme mibale. Te. Ponga ndeko tango bako komaka na botangi yango te na ba réseaux sociaux lamuka populaire nga moto alobi yango Niko Maengela ko koma lamuka populaire vous n'avez pas vu ça nga moto alongo nga lamuka alite na Faden House oui lamuka na Faden House na koyaka isu te lamuka ba konzi bali Fayulu Mozito Katumbi Bemba lamuka ali boka ba kongomani lamuka ali na lokasa oyo ko senga ko tambola na yango balongoli ngai basanganye pai wapi moka nonge pa jong Fayulu abi ya ko futa makambo etali bazuze basambeli afuta ba avocat ba Niko Maenge babi $750 fois $750 apesi ba lobi na yango abe batinda mwasi na nga na bana ala kisa bato te batiki ngai te nga na yebi te bapesa ngai soutien mais c'est plus de soutien politique et moral pas financier. Je suis désolé maintenant d'entrer dans tous ces détails. Je reconnais. Tant qu'on a boloko, so Mozito abeli bakangi Mukebai. Eh osange sengo pesa nga makasi. Okwesa bokonja Félix, nga lobi likaniswane ali mabe. Ekopelisa mboka moto, nga na finga ki moto te. Na bi likaniswane ali mabe. Ekopelisa mboka moto. Soko lelo tokei Félix akoi. Tambwa jubo konji. Fayu yanola. Congo to ali na makoki ya kosalisa maponomi. Sima sanza misato. Est-ce qu'on peut organiser les élections dans 3 mois, 4 mois? Toko kata? Pour le local bosso ko pesa biso passe ya li fichier électoral. Ezo ka biso sanda zomi. Ba ko biso nzela moko bati avec mango bati lo kanisa yango te. Yango na telemela ki yango. Na yoka bato baleki netando eke na sima ya Niko Maengele moto ali bosso. Babi makile gangi. Makile gangi nga moluba na zongi epa ya baluba epa ya Félix. Nga na yaka la muka nga na kimoluba. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. Mbote bandeko balandi ya Correcteur News TV Rachou la caramel leka na sarabino mbala mbala soki actualité zali ko barder na mboka na République démocratique du Congo mingi to kenda pena koluka batu oya balobaka bien batu bazali pena na matière pour ba éclaircir biso sur les dossiers alors bobi que dossier zali ko chapeauté et pas ya mwana mboka Martin Fayulu o utai ko senga bongo destitution ya mwana mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na boile toluki moko ya molobeli ya solo na kombo ya Mike Mukebai honorable député provincial ni ende to ko solana penza mokolo lelo na boile tozali ensemble na bande ko nyonso to ko solana mwana mboka Mike Mukebai. Bonjour et bien formation de Mike Rumeur ou avec Ezaya Bosolo mwana mboka honorable Mike Mukebai Mbote ndeko ngai Raphaël Walkongo. Alors, Moutuna d'abord, il y a aujourd'hui, est-ce prêt pour démissionner na poste à conseiller spécial na longwe na poste na ngai ba pesa ki ngai ya conseiller spécial na makambo o etali communication na longwe kasi na longwe la muka te la muka za ya moto te la muka ya lisanga ya bakongomani po na kotambwa na nzela ya mbongwana na tika na la muka na kokoba ne tumba wana na longwe po na kopamela bokabwanya bikolo oyo ezali na nzela ya Fayulu na Mozito bazali kosala tribalisme na nzela ya bato oyo bali na lamuka ngai na telemaki poso eleki Fayulu alobi te bakende kokwesa bokonzi ya Félix ngai alobi likanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto ngai nafingaki moto te nabi likanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto soko lelo tokei Félix akwei tambwa jubo konji Fayu yanola Congo to ali na makoki ya kosalisa maponomi sima ya sanza misato. Est-ce qu'on peut organiser les élections dans 3 mois, 4 mois? Toko kata? Pour le local bosso ko pesa biso passe ya li fichier électoral. Ezo ka biso sanza zomi. Ba ko biso nzela moko bati avec mango bati lo kanisa yango te. Yango na telemela ki yango. Na yoka bato baleki netando eke na sima ya Niko Maengele moto ali bosso babi makile gangi. Makile gangi nga moluba na zongi epa ya baluba epa ya Félix.
nga nayaka lamuka nga na kimoluba oyo balobi makile egangi mpo balobi nga na kose bango makambo ebongo likambo bamisa monoko makile egangi mpo omoni tribalisme ezaka te nini bakoloba no te moluba bakoloba bango babombi yango ekokota na moto ya bato te mokolo ekokoma moto bato babundi babomani makile egangi yango bani c'est pas du tribalisme makile egangi ye faulu na ndako na ye ye mozito na ndako na ye tango bakolanda etando eke nikola baninga na ye balobaka makile egangi bakoloka yango te. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec Fayulu na Mozito? Bayali bato alamuka bango bato atindela bango na etando eke liboso bakende na etando eke basaka mayanga nepa ya faulu na Faden House tango bakei balobi maloba mabe bango Fayulu na Mozito bakobenga bango to bebisa bango bobimisa maloba na monoko na bolongola yango bavandi nie maloba na ekoleka po ekabola bakongomani makile egangi bakongomani boyoki yango te na monoko ya Niko Mayengele boyoki yango te tribalisme wana yango na telemeli yango na longwe na mosala na kotiaka esu makolo na Faden House te balongoli pe bango toyoki pe ba soki balongo so balongoli ngai na sepeli balongoli ngai na lamuka ya Fayulu na Mozito balongoli ngai na lamuka ya bakongomani te lamuka koma mibale te po ngai ndeko tango bakokomaka na botangi yango te na ba réseaux sociaux lamuka populaire nga moto alobi yango Niko Mayengele akokoma lamuka populaire vous n'avez pas vu ça nga moto alongoli ngai lamuka ali te na Faden House oui lamuka na Faden House na koyaka isu te lamuka bakonzi bali Fayulu Mozito Katumbi Bemba lamuka yali liboka ya bakongomani lamuka yali na lokasa oyo kosenga kotambola na yango balongoli ngai basangani epai wapi mokano ngo pa jongo na milongoli na mosaba pesa ngai na Faden House na koyaka te tutala etumba na ngai na banda yango na Fayulu te etumba na ngai yali ya ngai moko na konga nani mosala bato bako na tokei malembe mituna bozela bakongomani bakoponanga mpona na nsima Fayulu to mpo mosala na osala bango na assemblée provinciale ya Kisasa bapesenga mosala ati baotala mosala na osalela bango mpo so lelo Fayulu akufi etumba nanga esili tonga na kufi etumba Fayulu esili bakongomani bakoponanga mpona mosala baosalela nga na osala bango na ndako oyo je suis venu pour eux je travaille pour eux ndenge tozali no awa na ye awa toali na mayangani commission d'enquête po bato bakate ye ka makele na etande kwa sala mosate na tie commission d'enquête okenda mama mo pona likambo na za golo ba netando eke ya finalarium ba ko tonga na mbongo ba ko yiba bula matai mosala ba kongomai ba ko ponela nga na 2023 yango wana. Alors aujourd'hui il faut roloba on a bo solo batu mingi ba roloba ke ba sombio pourquoi? Parce que Mike Mukebai a sengara déjà dialogue déjà bien avant et que ce dialogue il attendait que retour à Martin Fayulu va formaliser en gros d'ailleurs Oloba qui retour discours il y a Jean-Marc Aboun déjà coucou à Martin Fayulu donc pour vous attendez un dialogue au partage à pouvoir tango boko ba dialogue tango boko ba dialogue bobi ba sombinga ina ko yano bobi dialogue ye moko Fayulu plan de sortie de crise to sango nani na dialogue te nani na bitumba. Plan de sortie de crise, ce n'est pas un dialogue. Le plan de sortie de crise, ce n'est pas un dialogue. Ngai motonaye ko créer dialogue na lamuka. Le plan de sortie de crise de réforme. Et ko sengani. To vanda na mesa te. Boko mo pesa nga ngonga na moto na ngai. Nda pe na sepela ki nango. E bandaki na bakonzi ya lamuka. Na landi yango. Bobi balingi basomba ngai. Yango ngai ndunda yango nini ngai. Ngai na mboko na sai mosale bele naka na lokasa moko babenga Kongo ekoteka maloko ya mapa eleko wana batakabia baki na posa kosomba nga na keite moko na kati ya bango jama ekasa babi yaka wana memo pa kabia na kenda te okotuna Peter Tiani okotuna Serge Kabongo na ebisa bango yango etumba nyonso na vandi na nza na ngai siko ba kongomai na pasi na bango ba kofuta ngai mwa mbongo wa 16 millions de francs congolais ekoki pona lia te poso na kei na ko ministre ya Félix pasi nanga esili baba kwa ba ministre baluka esu mbongo telelo batia makoli kwa mesa balala ka mbongo ekotanga ministre mbongo etangi ministre etangi momo nanga joba ngana joba te so na posa ya kokende pa Félix na ko ya awa na lisangu na yo te nanga komiteka na etando ekete na sina lekisango na etando ekete moi je n'ai plus rien à prouver à la télévision naza ba ninge pa ya Félix Fortuna before oboka ka biselele Fortuna biselele soko amoni ya kobenga nga kulutu alileki ya Christian Biselele nga na lia fufu tongo te pokwa na ndako ya mama ya Biselele
nakobenga biselele ya Marie mwana liboso libota akokutanga biselele akomemange pa Félix na joba te na ya netandeke Félix je pesa nga mon salaire po so apesi nga te na so te siko ndene na ko before na numéro na eta na ebinda ko pa mama na kenda pe kuna kala oya ya na Lubumbashi na ngo Crispin biselele na ko so na lingi na ko benga na moninga monsieur pa Félix Jean-Paul Moulamba o azaka chargé à commercial ya CFAO tokei malembe Jean-Paul Moulamba mwana ya Moulamba ala premier ministre ye moto akomisanga moninga Félix moninga nanga tovanda bo tokabola kopo so ali pona makambo kake lokoso mbongo wana kutu botika na bino nga nani tumbala ngai na makanisi na ngai etalisama te makanisi na ngai ekenda nzela la muka nalandi nzela la muka. Mais aujourd'hui, il est toujours. Na si sagina note na bino na la muka, bana la muka ekabona te tika moko ngana okobe tumba na bino. Ngana za na kati ya la muka, na za ko bisayo ndeko. Na komite ka, na komite, na ko bank sanga. Comment Nico Mangele wana? Ils veulent blaguer ou quoi? Qui va me faire peur? Faut rigoler ou quoi? Tous les sacrifices que j'ai fait là, Nico Mangele va me faire peur. Vous voulez rigoler ou quoi? Nico Mangele s'attaquer à Fayoulou. C'est pas Nico, c'est Fayoulou. Si vous disiez attaque, j'assume ça. Je ne me suis pas attaqué à lui, je l'ai contredit. Beaucoup de gens ont des talibans. Taliban, ils continuent à la mouka yangoana. Fayoulou continue qui taliban. La contradiction, quand tu contredis quelqu'un, donc tu l'as attaqué. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Vous voulez me faire peur. Vous dites, ça, aucun tchango barobeta. Bino webinga malamote. Na bobo ma motote borobo mai. Webinga malamote. Tant que vous voyez tchango, je vais descendre là-bas. Je vous préviens. Attaquer dans les réseaux sociaux. Je vais défendre à Tchangou et tuez-moi. Martin Fayoulou Rokumba Yango na Moutouna. Je vais descendre là-bas dans un Il ne peut rien parce qu'il est. Nako kende quoi encore. Vous comprenez? Ako tindaka ba tueba vous allez me faire peur. To bundi si Kabila mando ki nyoso toko banga te. Na nyoko ami na ke boloko na bimi. Yo ni koma engele yo ko bangisa ngai. Ne boko sakana. Alors aujourd'hui Tala bolinga te bo me manga esiga na koma lokwa molimo na ngeseke pa nzambe. Et là osama makama bao. Ne me provoquez pas trop. Tant on a battu mon livre, on n'a pas un exemple que ça m'a waouh. Bah comment on va n'a pas ça autour que ça va la mouka monter maté. Boti nganga kimia. Alors sur le plan organisation makamu susu. Donc na bio malembe. Ngai na na lobite mon konji Fayoulou makambo. Na bengi mon konji mokolongo hein. Oh na ko benga ka isute, c'est fini ça. C'est fini, vous me connaissez, c'est fini. Monsieur Fayoulou maintenant. Na ye na leki na bi monsieur akona zongi sa esika azalaki liboso ba tombole wana baninga na monsieur Fayoulou mais il est déjà président moi président et ko bimaka sur monoko na ngate na moto aza tribaliste soko na lobaka ngo leo na zongi sur na monoko na moto tribaliste na zongi sur na monoko ngo yoki ngai je m'assume alors bo bimisi makambo mbongo ngai ko makambo mbongo ngai na bi mokonzi Fayoulou makambo na linga ngote oh lobinga na sepe na ngote boloki na tendeke to sali saki boye bisa ba kongomani yo nikoni Mangele yebisa pesa mbongo combien moto ya boye ba pesa maboko na boni boye la muka ya Fayoulou na mutu to ko kela mbongo ya te to musana mapache mbanga mvango bona ngo vous avez l'argent vous je vais te donner comme ils te disent les montants si j'ai reçu de l'argent de chez Fayoulou $200 deux fois ma femme est en vie. Chez Mouzito, $1000 une fois, après 300, 200. Ce que les Kébélés, 2000. Ah, Tikabakene, Nagoya, Nango, Sabino. Ce que les Kébélés, ça 2000, Ndambo. Ce que c'est un Yongoba, Nangabanyo, Komate, Baya Kolanabango, Yongo, Kufa, Boya Kosengango Lelo, Nanda Konasaba, Futanga, Narozong, Sabino Bongo. Et Zande to say, Sanarane, Tumbeza, Yongote, Loka, Pesa Imbongo, moi, Moke. Et quand la Koy Morumbu, Mouzito, l'enfant, la table, c'est ma bé, Basali Sakanga, Nakoloba, Soki Terre, Wanakosambwa. Mouzito a payé $1000. Hier, Nico Mangele a quelque funda. La requête na cour constitutionnelle. Mon sambeli nanga mettre Pemba Gabriel ko le kata ko chamo no kwa maele ba boka lokasa na cour constitutionnelle na conseil d'état. Kwa makelele na maele ba boka lokasa no kuna. Fayoulou abi ya ko futa makambo etali bazuze. Ba sambeli. A futa ba avocat. Ba Nico Mangele babi $750. Faut aller $750 a pesi ba. Lobi na yango abe batinda mwasi nanga na bana ala kisabato te batiki ngai te ngana yebi te ba pesa ngai soutien mais c'est plus de soutien politique et moral pas financier. Je suis désolé maintenant d'entrer dans tous ces détails, je reconnais
tango waki na boloko so mozito abeleli bakangi Mokeba osanga sengo epesanga makasi ale bolongo ya makambo ya politique makambo ya mbongo abengisi mwasi sanga pesa mwasi sanga 400 balé $200 sika toko motanga ba montant sika sima poso moko na waki mozito abenga abi Mokeba ozwaki $1000 na tindeli yo ngabi te nazwaki te na pesa ki na maboko ya mokonzi Fayulu ngabi mbongo Fayulu apesaki Niko ayebisi Niko tete ya Fayulu ya muzito Fayulu ya malamu te apesi Niko $750 apesi mwasi nanga 250 pe monani te nyonso esai $1000 ya muzito ayebisi bato tete mbongo ya muzito ye kaka bongo solo ezaka te na tuna bino motuna na Genève po bato bayeba yeba lisu to ale na Genève na Fayulu na Félix na bandaki mosinzo moto liboso na bandaki kokosa moninga moto liboso Fayulu te bayokai na Félix nga na kopona yo kopona ngai bakomi kuna Félix aponi ye akoki kopona matungulu secret no so bimisi lelo ekobima pena moluba penga secret ko bimisa o ya makambeleka na Genève bimisi yango lelo pona kimoluba malamu na bino nani yango moni Félix atwitaka bi soko penzo za moto solo ya nzambe otosambelaka pa pasteur Roland Dalo loba makambo toloba na kingana aloba yango tobomba yango pona etumba ka babi te tobomba kaka bakonzi babi tobomba tobombi yende nandimi yango nandimi yango tobeta mosinzo tobetaka Félix mosinzo nandimi yango biso ngana yanga ni vérité des unes te vérité des unes tikali. Non, en fait. Vérité des unes, c'est Fayulu. Non, la vérité des unes, c'est le peuple congolais. Vérité des unes, c'est Goyanga na ngote. Pour na biso et longue zaka na ngambo na biso. Wana boko atatu so na Fayulu ndeni boko longo langa na mono. Donc à la base, comme il y a opposition, Zara déjà frappe. Ezaka frappe. Nandenga Fayulu. A Betty Félix. Wana kendo otuna, ebo tuna e. Félix atuna mo tuna. Yam non là, na kombo ya nzambe ya Roland Dalo. Akwa ko yanola. To bomba yango poneto. Alors aujourd'hui, si kaboko ba destitution, tango babi, tango Seigneur abi Félix Motalongo, Moïse Katumba ebisa Fayulu, tia bato na balabala tokende kolukelonga la biso. Abi te ba continue ba aller mikele Afrique ba bina tia bato te. Toboya ki yango ponani. Soko ateki bato na balabala, tonga to bomana biso na bato IDPS nga ya malamu te. Kabila nga zo alifuta monene. E bongo lelo destitution. E comme mabiso tout en nzela wana ya ko bomana bato IDPS. Et le boya ka mbalele ki kuna yango lingo zonga la biso lelo. Selon vous, plan de la sortie à crise et parce que pour peuple tala yo plan de sortie à crise et tumba bato nyonso bomoni na lamuka bato bali bopeto maele na moto bali te lokwa Mathieu Kalele bali te plan de sortie de crise sengeli komema yango pona kotambola nango kopanza sango na yango bopesi yango lisanga bonganga bondumba ya politique na Congo lokwa lisanga ya kami balete Fayulu akamati apesi yelingo bani ngai Mokeba inami tiesi malisanga bonganga oyo boko ba changement bana biso amoni ndumba ya politique ye wana nde bapesi ba pete donc Fayulu est en train de dire à mes enfants Mokeba et moi le modèle au Congo c'est lisanga bongongo oh monsieur Fayulu yankukwe bibi na poisa tango atie lisanga atie ye pona Congo te atie pour un plan de sortie de crise. Ayebi makanisi aza nango o lisanga kendo sa. Po lisanga nyonso ko yebisa ye o etali misolo. Akota na kati. Ayebi po ne. Yoka lisanga moko Fayulu alaki. Ayaki po mona ye moko lisanga. Bakangi to kanga bilili na mokonzi Fayulu na nani na Mosito. Bakangi komi na ngonga langa na ye na temi na sima bango. Nakanga bo ayembango. Mokeba itelema. Mama motoka ngana yo bana poto ba mona. Ah? Tolongo wana tobimi pona kotambola boye kaka na aéroport kobima wana Mokeba za to tambola simbi za to tambola njemo so moto maye ayeba te na kimaki to tambola ka makolomi balemi sa to mine na bi na ko yaka mbango na kenda libela te na ko commencer intérêt moto ye moko ayebi ta na mbindo yo fa yo yebi yango te tatam mbindo ya ndumba bondumba na ya politique oh ye moko ayebi singa bi zala moi photo bana poto ba mona ya yebi yango yo fa lo yebi te et c'est un homme comme ça que tu mets devant moi et vous voulez que je me reconnaisse en lui. Président de la République. Coordonnateur ezanani kendo tuna mozito. Yango pas de sortie de crise yango ezaka ya Fayulu to ya lamuka. Nani sengelaki apona moto ya kokumba plan de sortie de crise. C'est pas mozito. Yo kasikoyo
epesi mozito mbeba batuni abi wana Fayulu asalaki yango lokola président eli na kati ya Lamuka eza na bokonzi moko bapesa président élu alamuki asali ndenge alingi mozito toyebaki te mpe yoka batie plan de sortie de crise na cese bakolobaka Kabila sa koyaki Félix aza libende oyo yakotemisa Kabila yango tokobuka libende botie ngambo boye plan de sortie de crise na seso bokutami mobi Félix aza libende tobuka ye siko tokenda nzani. Mais il n'y a pas de sincérité dans le combat. Est-ce que des décisions comme ça aux cruciales qui ont ensemble avec les autres? L'unilatéralisme de Martin Fayulu. Balanyon sur Makama la Muka Yako Salango Yemoko. Ko tout du Sabaninga mitu, ko tout du Sabaninga, ko zok Sabaninga passe sa moto, porte la montée. Et mala montée. Merci na mwana mboka Mike Mukebai, merci na Batnos pour l'individu. Merci dia. Ya bet sangali bakwa. Bato afaulu pe na base kana betali bakwa vando segangai. Mwana mboka Mike Mukebai bato aibi ozaka toujours kama li passe na yo Daniel Safu. Na bota mali passe te mama na sina bisabi. Na bota mali passe te mama na nga botinga libumba na zomi na moko. Ya liboso ya mwasi ya ni lukengu ya mibale ngai Mike Mukebai. Na li passe te. Soko motolu moko ezalaka wa ikanga maka na moto botanga na kati yango. Bon aussi c'est l'histoire ya mwana mboka Mike Mukebai député provincial la biso tolanda ki penza awa na APK wa pepa ya saka pena mosala na epona koluka koyeba vraiment ya solo est-ce que alongwe na poste ba pesa ki na baila muka to pete boki linga confirmer alobi alongwe pe alobi a décidé à partir de là ko benga lisusu mwana mboka Fayulu présidente ko benga kaka mais c'est Fayulu na bonne to sukisi nyonso to lobi pona mokola lelo mingi balobi ki azali moluba ezali kamba tribalisme nde yango na boki réponse na monoko na ye moko biso to na suka to sepelaka mingi ndenge bolandaka biso botikala tout jusqu'au tiers branché na Correcteur News TV boza ebele pour landi biso partout dans le monde na lingi bino mingi. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.